Na Congo, histoire est hâtée. Histoire est hâtée. Détourner 400 millions. Détourner 125 millions. Au procès médiatique. Kosi biso na procès. Après, procès, procès, condamné, tout le monde va commis sur condamné na mboka. Mais, au moni, Air Moro. Na moment où il y a calcul, na planète Vénus, na planète Jupiter, bino na France, pardon, biso na Congo, excusez-moi, ba politicien ba sextaper. Ba ça que l'autre côté banduma na sur la ville on a bassi na bango. Que les enfants des politiciens cessent de dire que nous sommes les enfants des patrons et les enfants des riches. Vous êtes les enfants des voleurs, des détourneurs des derniers publics. Guillotine, il faut que tu sois au Congo. Il faut que tu sois mitu na Congo. Tu as TV, tu as vu, tu as vu, au moins, niveau de méchanceté, batu bazotika basala morgue na kati soki na yolo la veni mabanga basala morgue na kati ya veni batu bayebi yango morgue na veni papa na ngai morgue oyebi ba produit ba mboma nango batu preuve année chez nous à l'Équateur bakena okunde bembe na vélo batie bembe na vélo biso te baloba babilo baloba te toyebi yango biso nyonso to eza bongo so na tangi komba Joseph Kabila bazotanga kombo na ye pesa na kati wana ozo comprendre so na tangi komba nanga sali erreur grave ya okende ko sala affiliation na ba Rwandais o balukela biso problème à époque ya Kabila Mouze Laurent Désiré Kabila yeso ake kokota na kati na bango bazoboma ba Congolais au moni loko esa mamiko na Goma ezaka ka fimbu na libumu ti babomi mutu na obeta. Voilà, oh maelo, il y a une histoire. Il y a marché à commerce triangulaire. Et mindele bako sabayindo bakamata bomengo mayindo bakenda nango na mamboka na bango basalamanga mwa minene ye apapi matala da costa o. Yo kanga na sisa makamnanga. Yo président Sénat yaka. Est-ce que vous trouvez ça normal na mboka mutagi premier ministre bo commissaire président Sénat. Azanan, il est qui? Dites-moi, il est qui? Il est le plus intelligent de tous ces gens qui sont là. Il faut batuba kata na mituba kata batuna ba soka ba kata bango yango. Natangi kombo ya Kagame parce que c'est lui l'auteur fondateur il y a M23. Naza Congolais, je suis un artiste et musicien congolais. Soy le long a comme une possibilité à Okende Congo, Nako Kende Congo, on a qui t'appelle Nanjili. Ba créa même pas te que octo créate loko moko boye ba créata o so que loko mutumo boye asala œuvre moko boye to mona rangote mais ils se sont fait des richards, ils se sont fait des millionnaires, ils se sont fait des milliardaires na bomengo ya Congo. Donc nous ngonga ngoyo ya ngoyo migenye mae yo to bimina Paris o to ena Nantes o esika ya histoire o château de Diké de Bretagne yango yo baninga bakoma histoire na bango ba Congolais kaka moyibi okoma mutu na kobete loko nanga lingaki yango wana nanga zo bate azui mama na tutufu ni mona vie na ye il va regretter toute sa vie to linga to soutenir nanga soka eki ye moko ba misien congolais il faut balobela mboka wana ba misien congolais ba ko changer ba idée otunenga question misien na ko koma mukonzi na mboka frères nos mamans des femmes comme vous sont des victimes de viols. Au viol à la partie est de la République démocratique du Congo. C'est les M23 Kagame avec sa bande et Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Je ne fais pas leur publicité ici. Ce sont eux qui sont à la tête des terreurs qui se passent dans la République démocratique du Congo. C'est simplement que je puisse... musicien ni ozo compter ba gotie tête ya mboka na diriger mboka na peut changer. Te na kotanga comme musicien te ba musicien ba l'équipe ba politicien belé. Nanine. Hein? Na pa wana. Ya ba classe moko boya likolo ya makasi ko zwa ba énergie moko boye ya ko éliminer batu kaka. Que na se disparaître buna bimba na kati ndako na yo président parlementaire na yo bimela. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité
après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire. Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. L'artiste chanteur transcontinental Didier Lacoste offre un bonheur musical intense au public. L'heure est grave. Didier Lacoste, cette bande. Avec Didier Lacoste, Mukentunga. Venez vivre l'originalité du chant le 12 avril 2025 à 22h au gymnase Marie-Belle de Paris. Avec Didier Lacoste, Mukentunga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bambongo e koluma basi e, politicien moko e basi sekate, politicien moko e mituka 30. Mbongo a carburant e akofuta ba militaire bandako ebele o banyau balalaka e nalela oyoyoyo nalela oyoyoyo bakolombonda e isoyo ngongango yango yo e boyaka toloba e alubo e yo Diezola e yo nalela omega omeonga e na soissons e gouvernement omeonga e okito e Germaine motema omega e omeonga e eridi masweme yo boda ketuke ba e migeniema e mokonza ba journaliste so la vérité o e kangima solo e chuchu Tutu somba kaka, na kotinda oko remplacer. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, la considération pour Salabiso, pour Zébélé, au Botalabiso à travers notre chaîne YouTube, sur la Vérité Studio. Chaîne YouTube et la Rabino Vérité en face. Comme d'habitude, nous sommes à Nantes. Place où on a assisté à l'anniversaire, il y a mon master dans la trésor Diaba que je salue. Mais après, Mikolo, partout, bon, mon habitude, la province Nyonso, il y a France. Dans la province Nyonso, France, il faut que ça soit tourné. Dès que ça en 2020, on a Sika, donc tout ça sous tourné, Mikolo, donc il y a Nyonso, la province Nyonso, il y a France, place Nyonso, il y a musicien bazar, place Nyonso, il y a Congolais bazar. Parce que tu vas trop à Paris, tu fully fauteuil jaune comme il faut, et puis à travers Bino, tu vas qui pour fauteuil jaune, place, et place, Mikolo, tu vas un fauteuil jaune.
c'est-à-dire bomo na biso awa bomo na biso awa bomo na biso awa et puis bomo na biso na fauteuil jaune ndeti lelo toza na Nantes mboka ba chuchu debord monza mboka et tokutana lobeso na Nantes mais amemi nga place oyo toza nga mona yebi place oyo toza te bandeko mpe bele botala biso boyebi te bodécouvrir yango lelo à travers notre artiste Lobeso Mpota artiste intelligent donc abisinga mingi faut tosala émission awa nga mpe na ye kaka donc Lobeso Mpota so okokotana biso déjà nkoko bonne santé. Ouais, santé za quand ozomona santé za pas mal du tout. On est là, toi, Namboka soin, donc il faut se faire soigner, quoi. Très bien. Tout ça dans Nantes, précisément. Mais pourquoi choix y a retourné émission nanga place au tout ça? Ngamba liboso ba na ya poto na ya awa place au na ibi nanga ngote. Yo ibisa to kutana awa tout ça l'émission awa. Pourquoi au juste choix tout ça en émission awa? Ouais, premièrement, na pesna bato balanda biso ba fanatique ya bonne musique. Partout dans le monde et particulièrement aussi les fanatiques abonnés à Sola Vérité, bah pesa au confiance, au balandarayo temps en temps, minute na minute, seconde na seconde quoi. Au moni bamboka historique. Nantes. Non, quand je dis bamboka historique, les pays européens, que ce soit de l'Asie, bah comment bah histoire na bango. Vous en prendre. Moi tant to comme na Nantes awa. Tant est au sala ba nasali ba contrôle na ngai ti nasali ba étude na ngai na côté na connaissance moko approfondie na ko découvrir château oyo abenga ngo château de Duc de Bretagne comme on venait yango wana château de Duc de Bretagne eza ba bâtiment emblématique ya France. Et particulièrement, il y a ville où il y a Nantes. Il y en a mon qui Fortel jaune c'est bon. Tokutani a Nantes. Tant to bengani. Nabinomi que s'il faut faire l'interview, on préféré to vandi petro na kita Johnny. To ya na biso awa, esa place moko historique. Tout ça l'émission à tout l'axabatu. Baninga ba comment histoire na bango. Histoire d'ineza awa. Bon, histoire eza awa, quand on parlait des marchés triangulaires, il y a des esclaves, banote ka ba noir. Baozo ba noir en Afrique, bazote ka bango pour ba rosa ba misala ba panza bango ba sa misala na Europe, na Amérique, par-ci par-là, base ezalaka. D'autant bazo bimisa bango. Bon so landi na histoire vrai il y a Europe, dans tous les pays il y a Europe. Pays oyo ezalaki na grand marché il y a ba traite noire côté ka ba peau noire esclave ezalaki na Portugal le grand marché il y a oteka ba noir ezalaki na Lisbonne capitale ba oteka ba pour ça la bonne pour nous ça mais devrait pour nous ça misalat OK pour nous ça misala travail forcé pas tellement forcé mais bon je peux dire forcé aussi mais ezalaki bazaki na vision moya otonga bamboka na bango mais d'œuvre ezali sekite mais d'œuvre ezali sekite donc ya omona beno que non tout ça l'émission awa pour tout le masolo oyo baninga batonga histoire na bango baninga batonga histoire mais so ke na Congo batonga histoire te na Congo histoire ba otonga zaka ba détournement ki muyibi ba sextape ba politiciens ba miyibi ba politiciens ba lingi ba si 10 15 20 30 ba politiciens so mo na politicien mo na charroi ya 25 véhicules asala bilanga ni automati ni bilanga ndunda atekata everything. On peut accepter les artistes et musiciens so ba millions na bango pour ne pas citer les noms vite fait to ba neti monsieur Kofi Olomide Quadra Koraman. Si aujourd'hui il est millionnaire, je ne connais pas sa fortune, que les gens m'excusent là. Soit un millionnaire, soit un million. C'est bien tout le monde que non, le monsieur a donné le meilleur de lui, son savoir de lui qui a fait qu'il soit millionnaire. À la fortuné. On s'en comprend. Parce qu'à Salim Moussala, à Otika histoire. À Otika histoire. Tokei, Jibin Piana, même Weranson, même Ferre, Fali, et tous les artistes là que vous connaissiez. S'ils ont fait des millions, ils ont fait de l'argent. Dans la Nagui Félix Oazé, quoi. Président Félix Oazé, quoi. Le bien Zumbo, on a livré.
À ça l'histoire. Seul là, un millionnaire parce qu'il a commis histoire. Histoire éthique. Au moins, il y a histoire. Parce que Moutazalaki, tu as un château de duc de Bretagne. Quand on dit Bretagne, tu as une province à Bretagne. La province, nous sommes en côté. La province de Bretagne. Vous comprenez? Si Moutazalaki, comme on a François D de Bretagne. Yem tatonga nini o. Atonga château o. Le château a été construit en 1789. Maintenant, on a 2025. 2025 moins 1789, il peut ça combien? On a 4 siècles environ. 4 ou 3 siècles, Babylone au moins besoin de basal calcul. Mais si les autres sont au côté awa, to koutiango. Vous comprenez? En plus, c'est lui qui avait commencé la construction. Lui n'avait pas enchevé. C'était sa fille, Anne de Bretagne, Anne de Duc de Bretagne. Ouais, qui la successeur, il y a Père Naye. Yende mutaï ko sili sa siko ko tonga siko yo château o azala qui 2 fois reine de la France. Elle est 2 fois reine de la France. Il a été marié à l'âge de 13 ans. Babalisa kaye sur la ya recommandation na babalisa ke parce que daki na pifo makasi. Koto babala ke pe daki na baki pe ba royauté famille moko royale. Allez, yepes ko azaki outi pe koto na famille roi. Allez. Yango koma ki 2 fois reine de la France. C'est ça l'histoire. Pourquoi biso na Congo to koma histoire te? Pourquoi makamonio so leka na mboka na biso histoire ezalaka te? Awa banda oteka bayindo. Oui. Histoire ekomama basala château oyo pona ko bandeko ba visiter net le biso to yeko visiter. Mais biso na Congo ba mama ya zikide ba kufa. Pona ko luka mbongo. Avion muté boma bango. Avion ngopo mona be soit ya l'état soit ya mindele. Et kata bango mais tozata place mon côté. Na place où ba kufa wana ba ko tunga ba ba photo ba ba kufa ki wana to kenda ata kota la histoire éthique là. Et le roni ne salaka réseau za nini o ba konzina biso ba koma histoire te. Te baza ba historien te. Balinga pe mboka na te balingi bomengo mboka na me balingi mboka na te. Ko bonga ya mboka na c'est pas forcément que nous entendons les blancs qu'ils viennent construire ces pays non. So que na mboka loko yo va en Angola. Oyi ba mboka lo ba vunduki. Vinduki, excusez-moi pour j'ai mal prononcé. Vinduki, c'est ça, non? Et ça, Namibie, non? Sokota la Namibie, neba tongango. Otika la mnongo polele. Sokota la Angola, le londe ba otongangola. Margué, ça kana bandenge moka babisika mais sotali moi structure au monde angola un peu différent, un peu différente. Na biso. Sokatika na Congo Brazzaville, margué ba lela bazo lela ba oloba. Toi rande mona biso na bango mais au monde que non, ba na ba structure moi différente, eza différente na biso. Problème na biso ça que non tozo ba politicien o ba lingi mboka wana ti. Mais n'importe Mobutu ba histoire et comment quand même parce que histoire est rappelé biso stade de martyr ba kufa wana il paraît. Mais eza ba combien partiellement mo so tali pe stade de martyr on bana ba tonga stade de martyr na stade musu ba tonga ta ba to ba sala pouvoir 18 ans. Donc ils avaient toutes les possibilités de construire ces pays. Ils avaient une possibilité surtout migenyema. Histoire est comment maté, histoire na Congo ya la raté. Au retour na pe mona moko pe otuni mona moko diamant. Ba diamant dans la province ni ya Congo ba ibina bango ngote. Donc batu bazana kati mboka bazana mitema mabe. Omoni ba souffrance surtout au moins na ba Congo wana ngana nga politicien te. Au moins tant to sala makambu boye. Bato ba kasate ki onga na tiki miziki nazo viser pour na commencer politicien te. Tozaka dia na ba politique na kati nzoto. Parce que bato ba sala ba politique wana baleki na bango bisote. Ah papa. Toi na TV. Boto bonga so toi na radio, yo lingo ba mamni toi na radio te. Nous sommes à la télé. Musicien ni ozo compter ba gotie tête ya mboka na diriger mboka na pe changer. Te na kotanga comme musicien te ba musicien baleki ba politicien belé. Na nini? Hein? Na power na charisme. Politicien foot mbongo na polo tu ba otala it. Misa foot mo yo kasi ko fait l'homme de soirée concert na stade au foot batumbong. Ce sont les gens qui viendront acheter les tickets pour entrer voir l'artiste. Au mon on a été fala beta na stade. Est-ce qu'il y a foot batumbong? Batunde ba foot ki ba mbongo ba koti. Ti a beti na VIP $100. Wenge d'ensemble beta wenge est-ce que ba foot ba mbongo? Mais ba politicien pas ça la bongo, ils payent de l'argent. Ils donnent des cagnottes aux gens, à la population. Bah, cause à la population, bah, 10 population. Pour ta population, il y a coach à vendre, bah, cause les sous bien. Vous comprenez? Tant à bino que non, bah, l'équipe bisoté, ils ont que bah, ça la streeting na bango moboué, bah, Zwamboka,
bazwa mboka comment qu'est-ce que je peux dire en français là bazwa mboka en otage. La politicien. Oui, bazwa mboka en otage, basala structure na bango basala monaka ke non oh tata na muta bundela mboka kala yende muta komi songolo pakala. Omona tata na zaki ministre ya habitat et urbanisme moi na mta okoma wana au parti politique on a tata na ya parrainé pas comme président un parti politique wana poste na il faut repesa parce que tata na bango est-ce que c'est normal? Il y a normalité. Bateau au somoni que non au château de Duc de Bretagne a été conçu par François de Duc de Bretagne. Yem tatongaki. Donc c'est impérativement moi nanaye aya ko zwa succession wana asilisa yango parce que yango le tikala ils a place moko historique au mona mindele bazoya kotala au mona nyoso ba mindele bazoya kotala mbongo ezokota. Mais pas na biso histoire ba komaka histoire te. Histoire ezaka kaya ko yiba mbongo au mona mutayibi 400 millions. Mutu dans la face mo bizarre yibi 400 millions na bako so ba yebisi yo ba budget o batonga ba libula ba métro moi je connais un pont mo ba chinois ba tonga récemment en 2023 ba dépenser 222 millions ba bengango le pont mystérieux du monde 222 millions pont et ça pont ils ont sunga non seulement la Chine ils ont sunga na ba pays voisins pour na trafic il y a produits à première nécessité. Vous comprenez pour la grande commerce donc nous en général mais au moins ba mbongo no ke na Congo ka ministre mo mutayiba mbongo détourner mbongo wana Yemoko papa plus même ba yiba ba mbongo wana ndenga no to sala émission boy bango ba yiba na mission ba yibat ba yiba au mona lingi fi mo boy na ville a foutel fi un appartement 5000 fi na sa ke lo côté ba foutel appartement 5000 par mois au coûte na poto mutako futa ndako 5000 euros te non on futa ndako 5000 euros par mois na poto bon a habité ba hormis des hommes d'affaires. Vous comprenez bah bâtiment ça les même plus de ça na bana bandako ya kolala là muta so 5000 a foutu landaka olala là bah blanchiment d'argent et ça na maka na Congo parce que bah ebi ko structurer mbongo te bah ebi histoire te bah lingi ko tonga mboka te bah politiciens congolais les français à l'époque ils étaient appelés des Gaulois. Ah bah français bah no benga bango ba Gaulois parce que les Gaulois bazaka bah français bah no benga les Gaulois et les Gauloises ils ont été souffert. Parce que France kalelaï ko gouverner na ba roi. O ka ba roi loko aneti ba Louis Vuitton ana. Ba Louis XIV pardon Louis Vuitton te Louis XIV. Azaki empereur. Il a fait travailler les Français 24 heures sur 24 heures. Pour ya vivre bien parce que là azaki mutu mo linga luxe. Ala taka bien atambola na ba chariot cheval nezaki en or soke na château de Versailles. Mais jusqu'à la fin du compte, les Français se sont revendiqués. Pardon, les Gaulois à l'époque, ils se sont revendiqués contre tous ces rois-là. Parce que maltraitant, c'est les kaki. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1734, des choses comme ça, ils ont voté dans le Parlement français. C'est la guillotine. Guillotine est une machine spécifiquement pour décapiter tous les seigneurs là qui se prétendaient comme des dieux, des demi-dieux de la terre. Français. Et à l'époque, la personne qui avait fait que appellation français, c'est Charlemagne, empereur Charlemagne. Tant que bunda, ko kata siko batona mitu. Bakundi bango ba esko kolonga balongo ba golo ba komi ba français. Na beti histoire au point ni. Vous voyez la souffrance que nous avons aujourd'hui. Venez. Nous sommes des Congolais. Venez. Il n'y a pas de souci. Venez. Ah, vous voulez prendre photo? Oui, je parle français. Vous voulez prendre photo? Oui. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux venir. Venez. Ok. Oui, il n'y a pas de souci là. Vous comprenez? Donc, ça va biloko oyo, ba histoire oyo. Si viens ici au milieu, t'inquiète. Viens ici au milieu. Venez. Madame, viens ici au milieu. Il n'y a pas de souci. Vous appelez comment? Je m'appelle Fatima? Oui. Jolie, hein? T'appelles comment là? Je m'appelle Hein? Souhaite? Oui, c'est ça. Enchanté de vous voir. Ok, nous sommes des artistes et musiciens congolais. Oui, Est-ce que vous savez que chez nous, on tue les gens, il y a la guerre chez nous, au Congo? En Congo, oui, je connais. Vous connaissez bien l'histoire? Non, je connais pas l'histoire. Mais je vous apprends l'histoire que non, chez nous, il y a la guerre. Oui.
Si vous pouvez partager, vous pouvez être en consolation avec nous. On tue nos frères, nos mamans, des femmes comme vous sont des victimes de viols. Au viol à la partie est de la République démocratique du Congo. C'est les M23 Kagame avec sa bande et Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Je ne fais pas leur publicité ici. Ce sont eux qui sont à la tête des terreurs qui se passent dans la République démocratique du Congo. C'est simplement que je puisse partager ces messages ensemble avec vous parce que je vous ai trouvé, vous êtes vraiment... Vous avez des femmes qui ont la fraternité, vous vous êtes approchés pour prendre la photo avec moi. Moi, je suis artiste et musicien congolais, je fais la musique folklorique. Je vais vous inviter un jour à suivre nos spectacles comme ça s'est fait. Cette situation les a fait rire tout, parce que c'est le même problème au Maroc aussi. C'est le même problème au Oui, Maroc. pour les femmes, comme ça, c'est le même problème. On a fait rire tout le monde. C'est le même problème. Ok, C'est merci ça. beaucoup. Merci beaucoup aussi. Merci. Enchanté. Enchanté. Voilà, au moins nazolo ba makambu ya au moins to ça l'émission bu. Est-ce que to bengi ba mindele bana basi wana? Ezali o ba bengaka charisme, attirance, vibration, lumière, aura. Nalati mpe kwate nalati bilambo ba mba salati. So zaki nalati saki ba hotel alandi saki ba linga saki wana ba rafia mais nalati rafia te nalati akutuma ba sala. Bon, revenons maintenant à l'histoire. Na comment une guillotine. En 1700 et quelques la guillotine, votant en parlement français, c'était juste pour décapiter ces rois-là. Parce que donc, ils ont fait souffrir. Ils ont souffert les Français, les Gaulois à l'époque. Même ma histoire, biso les Kalamboka na biso na Congo. Ngai na loba ngo maintes fois, nga na rotika musique té. Tina oko makoko na sa musique. Okotika musique té. Oui, non, en fait, non, en fait, au côté musique était, mais où est le nini na mamba politique, et là on nini motive kayo, où est le mamamboka, avec na ba risque nyoso toebi, ba ministère congolais ba bangara ko mamamboka na TV, parce que ba intérêt na bango privé, et rokatana ba politicien ba kabela bango lu sumbongo te, so ka sali moins derrière au la prison, alors, et là on y motive kayo. Oyaka na itando ikeboye pour nous dénoncer bato ba diriger pour biso. Bon, nous allons répondre à la question Anna, que je finisse avec l'histoire que j'ai parlé ici. Au moni namboka na biso. Et le réseau senga to sala biso moko peuple congolais. Nous devons nous prendre en charge. Ce qui totel amité to vandaka tozo mona kaka bato wana nde basala structure na bango balonaka bilanga te na bandi koyebisa yo balonaka bilanga te bafungola même pas baentreprise bacréa même pas te ke okto créa te loko moko boye bacréa ta soki eloko oko mutu mo boye asala œuvre moko boye tomonaka yango te mais ils se sont fait des richards, ils se sont fait des millionnaires, ils se sont fait des milliardaires na bomengo ya Congo. Donc nous biso to enviara bango te parce que to mona bango bana bango lo monte ngani na loba boye na loba te ke opona koma so combattant naza combattant te naza musicien congolais naza congolais, je suis un artiste et musicien congolais. So lelo na komi na possibilité au kende Congo na ko kende Congo wana na okitape na njili bakanga mboka neza ya bango. Est-ce que na fingi na tangi est-ce que na tangi koma mutu na tangi kombo ya Kagame parce que c'est lui l'auteur fondateur. Il y a M23. Bako sarabiso te baloba babilo baloba te toyebi yango biso nyonso to eza bongo. So na tangi komba Joseph Kabila bazotanga kombo na ye pesa na kati wana. Vous comprenez? So na tangi komba nanga sali erreur grave. Ya okende ko sala affiliation na ba Rwandais o balukela biso problème à l'époque ya Kabila, Mouze Laurent Désiré Kabila. Yeso ake kokota na kati na bango bazoboma ba Congolais. Au moni loko esa mamiko na Goma. Ezaka ka fimbu na libumu ti babomi mutu na obeta. Bazoboma mutu na kobeta loko nanga lingaki yango wana nanga zo bate azui mama na tutufuni mona vie na ye, il va regretter toute sa vie. Tolinga to soutenir nanga soka eki ye moko nanga nenga saleka AFC na ye wana Alliance Fleuve Congo, tous les jeunes congolais et comme des femmes, des hommes, même biso tolinga to soutenir nanga. Vous comprenez? Mais le cas nanga ka erreur sali le cas ko sala ka coalition na ba Rwandais Rwanda BBC. Pardon, Nanga BBC. Nous n'avons aucun problème avec les Rwandais. Je ne peux jamais faire un discours, il y a division. Peuple rwandais en général, alors on a un problème, le peuple congolais, très bien. Tous on a un problème, il y a politique rwandaise.
ye alingaka asakampare na bomengo ya Congo pe po azwanga tana asenga bapesa ye abomaka azoboma po bazwa eloko mabe yango na kesiko moni guillotine il faut to kotisa yango na Congo, il faut to bando kata batu mitu na Congo. On a TV na biso makambo zoloba ezoleka bato batala biso bado kata batu mitu na Congo ndeni omoni France bakata batu mitu po tambo na tramway no filmer omoni tramway le kana po ekoma bomba bakati batu mitu po sima micro oyo na téléphone na 3000 sur iPhone na ba téléphone na ba smartphone po matana senseur twin po bakata batu mitu so bakata batu mitu te les Français allaient souffrir jusqu'aujourd'hui à l'époque les Gaulois jusqu'à nos jours. Donc guillotine il faut quitter na Congo ata d'une manière autre baba na kokata bato bi place des martyrs les politiciens voleurs, les politiciens qui détruisent le Congo ba pro bato nso ba yike baba miyibi baboma bango bakata bango mitu ba mitema mabe baza mitema mabe papa baza mitema mabe ba mitema mabe baza mitema ya mabe na niveau mutana na mutema mabe envers bango azate eloko nini ezangaka po na construction ya mboka wana Congo lelo to vivre lokola to na moyen âge na yebi na Congo na ba province na ko ba ke na kunde bembe na vélo preuve année chez nous à l'Équateur ba ke na kunde bembe na vélo ba tchebe na bembe na vélo au 21e siècle. Oui na so vérité ko botu na batambanda kat moi-même je vis moi-même et ça normalité. Et ça normalité, je ne suis pas politicien. Je reviens à ta question lobby que au point na banga na banga nani na banga eloko ni na fingi na fingi mututa na fingi mutute parce que toko vivre na mboka ndenge na teke non mboka ekufaka kaka mboka ezokufa papa mutazo yiba 400 millions 200 millions 50 millions mais soko tuni po basa la réhabilitation ya électricité courant mai na ba énergie courant mai ya ville à Kinshasa tam sous 10 millions peut-être 10 millions mais batu ba yibi 400 millions au moins niveau ya méchanceté ya batu au moins niveau ya méchanceté ya batu bazo tika basa la morgue na kati soke na yolo la veni mabanga basala morgue na katikati ya veni batu bayebi yango morgue na veni papa na ngai morgue oyebi ba produit ba mboma nango batu oyebi ba cause nango na kati nzoto batu oyebi inconvénient nango. Mais comment se fait-il un pays comme le Congo, un pays comme le Congo bako ba no signer ba document na ba arrêter na ba décret ndenge na ke non bolongo pe na morgue côté ba ko tia morgue mais ba na morgue na veni na ba vérité na yolo na mabanga bacha morgue na katikati ya vendo comme on que non oh lupango ba grâce lobe soko leki côté za lupango ya chuchu et là lupango ya chuchu de babord mo konjanante soko leki côté au morgue donc chuchu aza voisin morgue siko tuna ngai ba organe ba bimisaka ya bato ba sala ba mbomi ba kenda na ngwa bacha ngo sikani est-ce que mboka ba ba mayele mboka na ba mayele vraiment est-ce que mboka ba konza ba mayele il faut ba kata batu mitu. Il faut batu bakata na mitu bakata batu na basoka bakata bango yango. Pe la chose mususu biso na ba boule makamne komo kende faut kotanga ba classe ya il faut kende kotanga ba classe moko ya ba classe moko boya likolo ya makasi ko zwa ba énergie moko boye ya ko éliminer batu kaka que na se disparaître buna bimba na kata ndako na yo président parlementaire na yo bimelao. Yo kanga na sisa makamnanga yo président Sénat yaka est-ce que vous trouvez ça normal na mboka mutaki premier ministre bo commissaire président Sénat azana il est qui dites-moi il est qui? Il est le plus intelligent de tous ces gens qui sont là. Il est le plus intelligent des professeurs qui donnent des cours aux universités. Vous trouvez ça normal quelqu'un qui était le président de la CENI de la République démocratique du Congo et la même personne qui a dit que Tshilombo est devenu président de la République, Félix, c'est lui qui a dit. Il a prononcé dans sa bouche, avec ses 32 dents. Et la même personne s'est convertie, il est devenu chef des rebelles. Bazo manqué population congolaise, ba respect. Ba jeune ya Congo. Laisse-moi parler, nalo banalingala. Ba jeune ya Congo, population congolaise. Boskizenga bandeko nanga ya Kivu. Les Kivusiens, arrêtez avec l'hypocrisie. Les Kivusiens, arrêtez avec l'hypocrisie. Parce que beaucoup de marambouté biso to que la bino passi bino mo bénéficier nango. Ceux qui bozo boya ko kena ba meeting wana batamba mona ke bana force cité. En plus bazana aucune force ba nango. Toutes ces aventures là nous avons vécu ça pendant plusieurs années. Est-ce que yena ngaka na po azaki na méthode mususu te ya ko soana tiseke cop na ba salaki il faut ba bomela so ba congolais.
Atana Kabila ne baba ko Kabila za complice parce que il faut que on peut se voiler la face là. Le président Tshisekedi a l'information plus que nous. Il a dévoué là, il a dit que non, Kabila c'est lui qui finance les groupes de rebelles, la rébellion au Congo. Est-ce que bana méthode mususu te ba koki ko sala pour batika ko bomba batu, il faut ka ba bomba batu. Lelo on a 21e siècle. France azolinga akoma ko sala obi pour information obi ke ba linga ba limwisa monnaie obi ke ba linga ba limwisa monnaie comme to comme ba monnaie na nzoto mbongo comme monnaie comme numérique na moment oyo bato ba sala ba calcul ba luka ba tonga banda kuna planète Vénus na planète Jupiter bino na France biso na Congo excusez-moi ba politicien ba sextaper basa ke loko te banduma na so ya ville na basi na bango ba foutela bango ba appartement aolinga mwasi na 12h lobi samedi asombele jeep na sendo ya 45 000 ba Dubaï ba fortune belé bana bango basakana na bambongo ya l'état pe basakana sonité okomi mukonzi mona osala ba blanchiment d'argent ba boîte de nuit ba yokana ba manke biso peuple respect ba bandeko na nga ya este nga na vana bino na bine bo fonctionnera nga message na esa bino soki bomeki ko fungola porte banguna bakotaka basalaka ba meeting bamona ke bana pouvoir nga naza nga Tshisekedi tete naza nga muta ya IDPS cité naza na parti politique moko te nga naza kaka pour la République démocratique du Congo. Mon frère ça fait très mal. So que na est moine ba viola bana nande ba osala ba nyoso moine ba osala na ba osala pour intérêt Congo te ba osala pour intérêt na bango ah toza na château de Duc de Versailles. C'est une histoire que nous venons de relater. Mais na Congo to na histoire Congo ba boma yani baboma jiji yani po basala benaje ba yiba mbomba baboma tata batu basala jele bango ba yiba mbomba mais ils ont tué baboma pena muto batatanga ba classe na jiji yani na pe asona matika mwasi na eve vatika bana o mona pe tamsuninga tika bana bongo suivi à la souterre. Est-ce que on est mboka toko tika batala basala mabongo peuple congolais ngana combattant non prétendre peu aux combattants nga artiste et musicien là vous m'avez posé la question que non poni na banga raté poni ba misem so ba lo baraté ba banga raté ba misem so ba ko lo baté parce que ba camarade ba poya ba politicien on a ba que non so ba mbongo pa na bango misusu pas tout le monde on comprend en plus ba pesa ba misem bongo felete ba pesa ba misem mo ba banga ba musicien ba misem ba dénoncer té on comprend mais ce qui est en Côte d'Ivoire Alpha Blondy je le répète chaque fois dans les émissions, Alpha Blondy pas un musicien, à Denosarat. Récemment, il y a des années passées, une année comme ça, mais c'est qu'on fait le milieu dénonce. Au moins des batraka qui est. Sora lobiga likambo, ils ont pour intérêt à créer les problèmes. Bayo kangaye, tande bakangaye. Mukomo na Kenya, pardon na Kampala. Vous les Congolais vous êtes des impolis. Pourquoi vous manquez vos artistes d'irrespect comme ça? Regardez quand vous arrêtez Kofi. Il n'est pas un dieu, mais il n'est pas au-dessus de la loi, mais quand même, il faut que ça soit d'une manière judiciaire. Comment vous avez dit que vous avez vous comprenez? Nous sommes là pour nous parce que l'artiste et musicien congolais, tu as le pouvoir, on a le bayoki. A kokite so le bayoka, a faire tomber qui sa peuple. Donc quand on ça mikolo, ba musicien faut pas tomber qui sa population. Nga naza contre pouvoir Tshisekedi d'ailleurs kuta mboka basi bakanga mboka ezaki en otage et loko Tshisekedi azo sala alinga na récupérer mboka parce que moi même ba guerre on ezongi wana pour boycotter ba code na ba loi o bango ba yokanaki na ba accord na bango aboya yango moni bazongi si guerre wana mona ba sala sabotage wana ba sala sabotage nga landi interview mo ancien président Congo na Kabila ba il y a des fois on vient fort quand on se retrouve devant les échecs. La situation que vous voyez aujourd'hui, ça aurait être pire forte que celle. Papa, tant que tu as abi obo na lelo obo abi to koma makasi so kuta erreur abi erreur na salaki et ba moni na komi faible mais na komi makasi. Bo moni situation bo mona na et ngoza plus que ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce normal? Et au moni cause la lokoso ya mbongo na vie za mabe na koloba mwa muke kaka erreur moko bemba sala bemba mutasala erreur
Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Sonabi Bemba Batbes Kizenga Muninga na été président Jean-Pierre Bemba Saul président Jean-Pierre Bemba Gombo Saolo na zakinde père président Jean-Pierre Bemba Gombo ça la grosse erreur na vie na ye soka sala ki erreur nini oya ke na kota na prison omoni prison ke na kota na ndeko to ba profiter ba lembisa ye pour nango soki le monsieur à côté de la prison na force ces gens là de 18 ans balinga ba vanda te ba se raciner na mboka te ba sala 18 ans ba sala wana te balinga ba sala nguti kene lelo na ville Kinshasa nzele zate nzele zate lobi tozaki lobi bayamba biso tozaki na ndaku ya Antonzola tozaki na ndaku Antonzola coach Morino motema ya Iget Nzola tozaki na kati ndaku na yabi Tigre ngana ke na Kisasa mozomona ke na poso atambo na mutuka ezate na bilambo ke na ngozomona ndenga olatango ezate bat bakoma mataba moto surpopulation na Kinshasa courre ezate ma ezate bandila nyonso ebeba nango est-ce que pona otonga neti ville à Kinshasa papa yesenga ga ifoka ba mindele baya to ba ba yiba mbongo ba mindele baya te mais pona otongela biso mboka pona opesa batu misala papa na ngai d'ailleurs avoir une population nombreuse, c'est une richesse dans un pays. Plus de 100 et quelques millions d'habitants. Donc, nous avons aide dans un pays où on a 18 millions d'habitants à Tchad. Vous trouvez ça normal? Tant que vous avez armé dans fout à soda combien? Soda zoa combien? Soda gagne combien? Vous avez un binoté. Vous avez un ce kota ba ma salaire soda comme un salaire à $1000. Yo zaka Angola ba futa soda Angola combien? Angola gagne combien? Yo bien très bien. Ba ma salaire soda ya suka zoka $1000 au mona batu ba kota na armée bango moko. Bati ko saka na ba via batu. Bati ko saka na ba via batu. D'ailleurs bazwa ba mbongo ba tonga so ba sanya so ba sala ba okufa na bango batika histoire. Ici nous parlons de l'histoire de François de Duc de Bretagne. On s'en comprend. Azalaki awa Azaki ana duché. Oh, ils ont duché. Quand on parle de duché, ils ont territoire géopolitique. C'est que Moutou a quoi assumer responsabilité to ba fonction on a bien avec duc. Il y a un moment où il y a duc qui a koufa qui duchesse Ayaki. C'est sa fille Anne de duc de Bretagne. Il y a continuer le solo. Dans Congo histoire réalité. Histoire ils ont détourné 400 millions. Ba détourné 125 millions. Au procès médiatique. Ba consibition na procès. Après batango ba procès ba mesa procès ba condamné bango to moni ba commission ba konzi na mboka. Mais omoni Moro makambu vena bokecho lobara na pese mbote aza prophète bokecho okene ba pesa bokecho raison un jour. Peuple biso mo photo télémat. Toko ba no fungola porte té ba soda ba kotane ngwana. On est à Bagé Bassalsa, Bisso ya Bagé salité, frère Nangai, ya Bagé salité. Tane ba komo beta batuna goma, ba bo mamut na fimbu na libumu. Ba bo mamut na tortille, ba bo mio na tortille na passe ba bo mio. Rwanda za inapte za fainéant koleka tous les peuples na monde. Ba na force mo batambola na mbeli na mundu kesili. Na poison. Ba za fait sotiki Rwandais boy na congolais akozwa mangume na ye pende ya première qualité akokufa na minute ya otanga kufi na maboko. Nazo ba Rwandais o ya population te nazo ba la Rwandais o la ti tenya zo linga exterminer peuple congolais yango na pona ko chiter na question no tuni ba mission congolais il faut ba lobela mboka wana ba mission congolais ba ko changer ba idée tuni nga question mission ni na ko koma mukonzi na mboka ba mission batanga na kati ya mboka oui bongo d'ailleurs ko yoma ka maotanga te ba mission ka OK non au moni que non a dia na dans tous les missions congolais mona ba ngwana ba na capacité comme ba président de la République parce que so que na Haïti il y a eu un ancien président haïtien qui s'appelait Michel Mattei, si j'ai bien prononcé le nom, il fut artiste. Artiste, mais il fut président en Haïti. Sauf qu'en Sénégal, Youssou N'Dour, il était candidat président dans son pays. Vous comprenez? Bazo courage à relever la mboka. Ngana soto relever la mboka te ke opo na koma soki nani ngote. Otuninga ma politique na za politicien na aboué. Pour l'équipe de politiciens en PV, on a des gens na télémi ba yo kaba. Bango ba kena siga ba temba ko kaba mbongo ba yibi ya mboka. Que les enfants des politiciens cessent excusez-moi, que les enfants des politiciens cessent de dire que nous sommes les enfants des patrons et les enfants des riches.
vous êtes les enfants des voleurs, des détourneurs des derniers publics. C'est ça. Crime au sal raboué, rappel et le bilan rappel mon boko komboka, nabosani ce loko c'est la bichongo pour na détour de mamboka. Na pesi no Garisha Moba. Na pesi bambote Garisha Moba ya kala na pesi bambote na ye ana Nantes na kutani na Mishadaya. Mishadaya mutu na biso ya kala tozalaki na elobi na ndako ya Anton Zola. Il faut mona poto na koti na kati ya ndako na moni ke oui ana na kati ya na kati hotel à 5 étoiles. Na kati ya ndako ya Anton Zola, coach Morino, pire vie ya Chuchu Debord Mokonzamboka. Debord Mokonzamboka. Tozalaki wana ozo comprendre na Mishadaya tozalaki pe na omi genyema. Ale pona nini baindo tobosana bokoko. Baindo tomi pesa na mondele. Moindo moto moindo tozonga na bokoko. Mama bokoko. Bokoko na nzoto na melele agene bokoko ti. Bokoko na nzoto na lia mundongo ti bokoko tindi. Bokoko na nzoto na mela nsamba lungwila bokoko ngoya na mela henge bokoko Bokoko na nzoto ali ya mindindi ali ya mikungu ali ya mayebo ali ya makelele ye kriki bokoko hiki bokoko na nzoto diekingudila bokoko bokoko na nzolo jiere taba bokoko na nzoto jiere tawaba bokoko bokoko na nzoto enise bokoko bokoko na nzoto enise limbaya bokoko nana mapesa na pichu mapesa litringini bokoko mama bokoko ale pona nini biso to bosa na bokoko mususu ezali na sala kango mindele bakosa bayindo bakamata bomengo bayindo bakenda nango na mambongo na mango bazana manga mwa minene mindele bakosa bayindo Shaka Zulu ateka mboka na miroir voilà wa maelo elanga siko to beta histoire ya marché ya commerce triangulaire mindele bakosa bayindo bakamata bomengo bayindo bakenda nango na mamboka na bango basala manga mwa minene apapi matala da costa mindele bakosa bayindo Shaka Zulu ateka mboka na miroir mindele bakosa lisusu bayindo mindele bateka lisusu bayindo na nzela Nzanzibar na wenza tipo na ila Orléans mosika na Jamaïque mboka Bormalin yepe nkoko aloba kingo ya abaya nokaya no musique ya mama no dinero no santima ya love yima oleo wenza bato ezalaki nde awa nanante wenza banoir ezalaki awa nanante grand marché ezalaki na Lisbonne na Portugal vous comprendre histoire yango la beta histoire wana na bimisala générique mobwe na kin ya promotion ya makamba marché triangulaire au banote kaba noir vous comprendre donc mi gagner makambo ezebele o ayebi o ayebi te to koyebisa ye tant biso to yaka boye toza ko envier bomengo ya batuté toza pe contre batuté toza ka contre misala na bango parce que na lobaka d'âge na Congo toko yeba bino na misala na bino vous comprendre toko yeba bino na est-ce que misala na bino za bien to yebité donc vrai congolais eza na est eza na Congo biso mo photo sala tozala ba sindili ya mboka na biso na kati ya kin bomoni batu suspect o boyebi bango te même na veni bovandaka boko yebisa la police na mboka kuna na ba este kuna na este na babunya ba beni ba mboka na nyoso kuna na ba na ba Butembo par-ci par-là kuna na ba territoire nyoso kuna na ba Bukavu bomoni munguna adui neto ba na Swahili ona adui wende yita ba policier batu ya sécurité bana kuya bana funga batu ile batu mubaya. Très bien Lobeso, merci le mandeko tout balandi biso le vénérable et grand maître choisi matata to pesimbo te Chancel Mbemba de Midié to pesimbo te na Silas Kantopa international mona mboka mais chaque Elia na Nantes et puis to pesimbo te na
na edoka embe na Angleterre topesi Junior Malaisa mbote le mystérieux Papi Matalata la Matos miroir d'Angola da Costa patron topesi mbote il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo carré Terry Lubadika les cavaliers solitaires les États-Unis Van Tumba na kati on vex patron maman Philibertine Samba moi si docteur Samba Charlie Mito étage à Souka niveau Souka Junior Elala plafond chef d'entreprise patron Junior Elala topesi mbote na Guy Baena colonisateur de la SAP monté mama Sylvie Baena topesi mbote na Fabrice Massamba Red Diamond ta English chifa d'appel à anglais Roby Lamba Grand Calais Amboka Kelin Tsumbo Jeff c'était Paris Elbito coiffure na Saint-Denis Jackson Lomingo na musika topesi mbote Chuchu Debord Moronza Nantes merci beaucoup merci na Nef Amboka merci na bandeko tout ya biso bien na Nantes merci na Hermad Moulouba de Rennes, tout PC Mbote, mon frère, merci. Grâce Lobe, Gaël Diedi, merci beaucoup. Ndebo Yambi Biso Namboka Nabino na Nantes. Merci na bandeko tout na Nantes. 10 Amboka, Nef Amboka, Dodoli, Nef Amboka, tout PC Mbote, sur la Biso. Ouais, ngana zo mona wana Anton Zola. Coach Amboka, Coach Morino, Anton Zola, Coach Morino. Coach Morino, Anton Zola. Anton Zola, Boka. Merci na mère Potolia qui te met là, Mère Iguet. Non, Mère Iguet Nzola, excusez. Mère Iguet Nzola. Merci Potolia qui bien, te met là, bien. Merci. Madame ya Gaël. Iguet qui a l'année, Madame ya Gaël Diedi Zaboulon. Donc, il y a un Roguette Kiala. Roguette Kialande Madame ya Gaël Diedi Zaboulon. Yoka Kombo. On appelle Ricardo et Luca, hippodrome de Vessen. Hippodrome de Vessen, na pese bambote Pichu Madaga mutunayo. Bambote atro na Pichu Madaga na Angola, on a livre encyclopédie nazomona ndeko na ngai ya mungala Grâce Lobe donc ndeko na ngai ya mbinga kitoko sans oublier Trésor Diaba en tout cas félicitations et logo Osali logo moza très capital les très spécial les logo moya esengo donc to garder relation aux a déjà famille mi gagner mayo yebi donc voilà nazomona lisusu Chuchu d'abord Mokonza Mboka un garçon très humble visionnaire na pese bambote bisika zali mingi oloba pe zate na omona kaka wana Mishadaya bandele logo wana Mishadaya logo wana eza bien mais I repeat taka na son anglais you repeat systématique you repeat I like mais you repeat I bafit c'est ça donc sans oublier Papi Matalata la Matos miroir d'Angola da Costa patron grand frère propre patron ya benganga petit frère propre d'une autre mère sans oublier Makoko Mputu Bokila Lokonde Fapeka tonazali madame ya grand frère ya Papi Matalata la to bengaka docteur Sostem Matalata la ya moto na pese bambote bisika zali bana Angola bana Congo bana Est na pese bino nyonso tu bambote lolo kwela bambote ya trop donc bana marché wana ba marché na biso to congolaise bana congolaise ba mama congolaise banoko na pese no bambote ya trop donc central alume central na peso bambote to bisiko zali bisiko makambo lobeze beleza te Seda Balunda bambote Gilit Molobeli bambote na yo donc ya kosamba pe ya koloba mingi zate sans oublier na mona Emani Mambo pesa makambo na peso bambote sans oublier Miriel Dior Ngoma na Luanda na peso bambote ya trop na pesi batu nyonso bambote nana mapesa na sina pesa ki ope na bakisa lisusu Ange mapesa mama mapasa Pichu mapesa litringini first class to déplacer na sola vérité to yesuko na château na Nantes ozo comprendre soko okoka ngo pesa lango to boyi na bisote donc mingi ya kolobeza te rendez-vous ezaka kene na sebino Afro Lapin ezobima on se connaît na mamnanga Afro Lapin ezobima maison déjà production déjà ceci là sur la vérité qui tourne non va pour ma production sur la vérité prod qui tourne sur la vérité prod et chez Vino P prod to Sangsamael et dose là Afro Lapin ça c'est la musique du lapin Afro Lapin ngana na afro nangeza Afro Lapin premier son bozo tika mwana o aza mwana tika mwana bozo yango mingi ya kosamba pe ya koloba pe ezate Adolphe Nga qui na pese bambote ya trop Alain Libanais bambote ya trop Alain Boyika honorable Alain Boyika bambote ya trop mingi ya kosamba pe ya koloba ezate na Belgique
naomona mbala moko Christian Kadima Obama, naomona Patrick Ebacha, nazomona Nadine Ekila, Macross, moi ça pembe, venanga Richard Elonga, venanga bébé Richard Elonga. Na peso ba mbote ya trop beaucoup la kabayi sobolo. Na azo comprendre naomona pe na Allemagne nazomona kuna mamilo damana pese ba mbote sans oublier Bijou Batoto Bosio, la Queen Mada, la reine d'Allemagne, Bijou Batoto Bosio. Moi ça mongo aleki liboki ampoka nelengi. Ngonga ngoyo migenye mae yo to bimina Paris to ena Nantes esika ya histoire château de Dique de Bretagne yango yo baninga bakoma histoire na bango ba congolais kaka moibie koyiba bambongo koluma basi politicien moko basi sekate politicien moko mituka 30 mbongo ya karbira akofuta ba militaire bandako ebele banyau balalaka nalela yo bakolombonda isoyo ngongango yango boyaka toloba alubo yo Diezola yo nalela omega omeonga na 60 gouvernement omeonga okito Germaine motema omega omeonga eridi masweme yo boda ketuke ba migenye mae mokonza ba journaliste sur la vérité kangi masolo Tout somba kaka na kotinda oko remplacer. D'abord à passer le message politique parce que chez nous au Congo, il y a la guerre, je ne sais pas si vous êtes informés, dans la République démocratique du Congo, il y a la guerre, dans la partie est de la République démocratique du Congo, on tue, on viole les enfants, on est en train d'égorger, de décapiter les gens. Parce que là, j'ai passé les messages pour que la communauté internationale vienne à l'assistance à ce qui se passe au Congo. C'est vraiment choquant de voir un pays qu'on appelle un pays souverain. Nous ne sommes pas à l'époque coloniale, et nous sommes un pays indépendant, souverain, mais jusqu'aujourd'hui, nous subissons des guerres injustes. Et c'est pour cela que nous, avec mon frère, il est journaliste, nous sommes des Congolais, nous avons profité à passer les messages. Et à l'issue de ces messages-là, j'ai chanté parce que je suis un artiste musicien congolais. Je ne sais pas si vous avez aimé. Vous pouvez danser, que je réponde. Ah bon, je peux répondre la chanson pour bouger un peu. Ça va? Mais c'est quoi l'enjeu? La guerre, elle a commencé avec quoi? Moi, je connais rien. L'enjeu, la guerre, elle a commencé avec quoi? C'est à cause de richesses. Mais qui a attaqué? C'est le Rwanda. C'est le Rwanda Kagame qui attaque les Congolais. C'est lui avec sa mauvaise politique là. Il a une politique qui est très fameuse parce que nous sommes des pays frontaliers. Nous sommes des pays frontaliers, donc juste des frontières frontalières. Donc tu peux traverser comme ça directement, vous êtes au Rwanda et vous retournez, vous êtes au Congo. Il ne respecte pas la frontière? Non seulement de respecter la frontière est là pour que les Rwandais viennent de chez nous, nous aussi nous partons de chez eux. Cette relation doit être mutuelle dans les bords, mais ce n'est pas de tenir des armes pour tuer d'autres personnes. C'est forcément injustice là. C'est l'injustice, c'est toutes les guerres là, c'est à cause des minéraux, des richesses. Tout ce que vous voyez ici, les ors ici, les toits, les provenance de chez nous. Dans le démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup. Mais j'étais pas au courant, je vais m'informer. Merci beaucoup, merci. Vous avez réussi à toucher quelqu'un. Merci beaucoup, merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.